éternellement. UDPS vaincra. UDPS viva. Parti au pouvoir, viva. Etienne Tshisekedi Wamuluma, viva. Tshisekedi, héros national, le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Fachime. Parlement debout, rien que UDPS. Parlement debout, rien que UDPS. Rien qu'entouré de la chef de l'État, le petit Jésus. Merci beaucoup, de manière menacée, ma calme et discipline. Vous voyez les mots, quand on a vite, il y a ma doyen. Doyen, Tomito ça, Tomito ici quand on a dit ça. Nous avons service autour. Nous avons reçu l'info, nous avons 5 minutes. 5 minutes, soit de chiter, c'est bon, la voiture de Komakasi. 5 minutes. Vous avez un retard. Vous avez 5 minutes. IDPS vivant. Fatibé. Bomba. Mukwa. C'est le Mbaoué. Ah, tozo biso terre et baby. Awa terre et baby. IGF. Nakatange. Dans ma sali audit. Na Jekamine. Terre ningani makasi. Baye wa comprendre na kati ya Jekamine. Barokanga batimine. Minei. O bateka Jekamine. Eza Kabila. Katumbi. Yuma. O alobaki. Biloko ekitande weni. Eza mboka na ye. Alobi biloko ekitate. Mais siko tuna individuana. Ayebisi l'État biloko ekitate na qualité nini. L'État lobi o mato kita. Na mutuna o dirige Congo. Biloko ekita en désordre. Barokanga Yuma. Mutu o ya 4 alala iponye libela des gens. Wana fasciné babosani. Siko ba comprendre le terrain et baby. Balobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo neta komi boye bokozwa lisusu te. Balobi awa ndenga yebisi so élection en 2023 dialogue à bout bien basango balande kuna na États-Unis donc bazwi avion yale yebisi bato baza solo balongwa kuna ngai makambo élection wana président eseni etali no bakende ka obokotanga buzoba te. Wana président de la République a fait son réponse à la Libanda. Avec Kuna Wazonga, Potanga Bouzobate. Bakende Basi Sonaba, Lenga Babande Kia, Yango. Donc, Elingo Lobanaki Mukolo, si Wana, Abimisa président à Sen, et à Lobi Bochanga Bouzobate. Oh, Basango Badalo Wote, chef de l'État. Kuna Ake, Aboyko Yababango. Awasiko Terre et Yindi Makas. Bazoe Bateto Rosalani. Awa siko yangwana chef de l'État Bitumba akangi Batute akangi biloko relia après 7 semaines avec 6 semaines biloko ekita en désordre balobi siko toroyen sa peuple nini bazo lukakatia basa la rébellion soit rébellion soit assassiner chef de l'État mais yango bomoni mutu moko ya munene bazon se libane ya mboka oyo azaki na Hassan bazoni se yo ozomona bazoni se pona ni mais hélas kala mingi te oyoka azaki na lisolo nini Hassan oyo bakangie inde na libane ya mboka oyo bakangie kaka boye bakati badossier nyonso oyo bato bazoba Hassan bakoki omema boye te aza bameso ebele aza na biloko ebele Zandu ezaki yaye akanya bakoki omeme boyete yosakana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tende tuna Kabila mutu ayebi force na ye na pouvoir yo yebaki Félix na opposition mais Kabila ayebi ye na pouvoir alobi Kabila oza partenaire ntango atie kaka boye abotoli ye nyonso
IDPS vivo. Otibe. Bomba. Ade. Mukwaka. Selemawe. Awa IGF. Alobi. Makamouya Jekami. Après les trains, à Robimisa, on a pas ça. D'être comprendre, place Bazozoé. Kabila a commis déjà la diarrhée à comprendre les dossiers à ce pays. Namakoloé. Wow. Awa Siko na Rosala ni ministre intérieur. Oazaki Serouana. Chadar, Chadar, Kima. Deuxième, ils ont été malembe. Alobi, ça la place Wana. Comme la poto ekito ya kitoko ko a ekomika mukwa tasalama we ko se wolobezali amoni ba président bazali ko wakati mena osuka kana ko ministre fonction publique alelisi makama makasi kuna tere eninganyo ozana ba matricule 10 alobi etali no kuna aye na système machine Okochaka musapiboe netosa arrêté ambimisio kama matricule moko nyonso aneke na maye ndesiko bato komolo tokosala ni bautosala réunion posoka silisi opération bazwa bato nyonso babimisa bango retraite ya liboma bapesa bango katubia bomba mukuo selemawe abosa numéro téléphone plus 243 85 44 97 72 7 nations plus 243 85 44 97 72 7 nations. Oh, on a poto keba na komo ya chef de l'État ozofina chef de l'État na kemisio keba soko meki tosimba na mabo abu ya Madeline 10 minutes. Bayoka, le charge comme la charge. Naza. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci. Combattantes et combattants. Nayango, Koko dans l'actualité politique. N'ingagna peuple boé. Abanzi pouvoir pour le 37 ans de liste unité. Pour va dongolomis bali ko sala ba complot pour qu'il puisse avoir à la tenance en 2023. Je vous rassure, en tenance c'est Rosel Madame Kolomoko. Combattantes et combattants, nous avons déjà un week-end, mais nous avons fortifié Bino pour vous en toucher l'espérance. Par rapport à l'enjeu politique des alliés, nous sommes dans une coalition. Là, il y a mon appel d'actualité internationale au chef de l'État Zali. Nous avons mécapé qu'on recadre par rapport à l'économie ensemble pour le changement. Pour le la déclaration par rapport à à retirer mon bango pour le billet ce qui doit être les cas qui classé en septembre qui va le mais laissez-moi vous dire une chose loi wana babanaki kosala ngo mpona ye na difficulté ezalaki mpona mutu nyo oyo azali de père congolais te de mère congolaise te moya postuler la présidence ezali mais bino mutu na bino azali soi-disant aza congolais bozali agité mpona li mais je remercie mboso mpo alobi ete à chaque fois oyo bakosepela basepele assemblée eza sour soki motion moko ebimi olobi te batraite yango bakotraite ya mais ata bongo te na mois ya septembre ekosala na mois ya max ntango bakosonga na rentrée parlementaire ya max je vous rassure loi wana ekole boka na biso ekoki jamais kodiki jamais l'étranger lisusu combattantes et combattants na bansi bolandi ministre de l'économie Jean-Marie Kalou bazo frapper encore alobi mpona mayemateli négociation na bachinois bu ntango toali koloba libanda ya mboka e Namibie, Thaïlande atamboli bamboka nyonso
oyo esika baproduit ya surgelé oyo tobengi baproduit ya première nécessité oyo toliaka mikolo na mikolo. Ntango toali koloba wa relation bilatérale entre la RDC na Namibie mpona biloko ya kolia 100% tokotombe. Ntango toali koloba wa gouvernement congolais avec le gouvernement ya Namibie, il y a eu un protocole d'accord pour la Matali, va produire première nécessité, par sombi 27 300 tonnes, où est la République démocratique du Congo. Grâce à Tata Mouko, Beta Maboko Makasi pour la diplomatie. Toujours la diplomatie, combattants et combattants, tant que tu as dit le warrior, on a la benga Racheni Blanc, Didier Boudimbu, bah où tu signes contrat entre la RDC et la République Angola pour la Matali, pétrole, entre frontières Angola et la République démocratique du Congo. Compromis et Swami. Coopération Kanyaga. Ce qui va avoir 50 tonnes, puis c'est aussi 50. Ah, je vous rassure, diplomatie à pétrole, Mamoutou Akoshina Mouninga Sali Lisusu. Époque à Kabila, soit Nayo et Tali Kabila. A Congolais va souffrir et Tali Kabila. Et actuellement, nous avons la présidence qui s'est nous avons un président où Azali Kobunda pour le peuple là. La banque Bolanda qui chef de l'État, quand on intervient qui est la VO Afrique. Où Azali Maman la chaîne, la banque Bolanda chaîne un jeune Congolais, où Azali qui chroniqueur musical mais a évolué a commis le journaliste international na banque Bolanda na comme Maurice Munga. A tout ni tata Mukonze Ekolo pour la situation de l'air. Situation politique aux alliés de la République démocratique du Congo. On a retenu les alliés des points. Le chef de l'État a petit point pour la Matali va confesser et Seigneur Libayo Kana pour que candidat. Et puis le chef de l'État va donner une question. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est-ce qu'en 2023, il y aura bien et bien le chef de l'État a rassuré Maurice Munga. En 2023, il y aura bel et belle. Combattants et combattants, on est en train de s'organiser. On est en train de s'organiser. Batounos aux alliés comme on a une sacrée, Batounos au Baïne. Puis au pays des pètes, aux intérêts de donner la véritable majorité. La Tata Mukonze Ekolo en 2020. Yango tolobi boye. Parlementaires ça mange bien Moutou. Bissop est aux alliés comme ça la plateforme pour que l'un des 4 matins, s'il y aura belle et belle élection en 2023, la carte il a besoin de la député. Et ça va monter. Quand on appelle la ministre, ça va monter. Parlementaires debout, Azali mange bien Moutou. Kouroyo, donc on sanctionne les députés la but. Surtout les députés provinciaux. Il ne faut même pas rêver que parlementaires debout et Monyokoli a confronté bien en 2020. Donc on a moussa boy abi. Combattants et combattants, toujours dans la diplomatie. Ambassadeur zambien. Aoutou Kosa la présidente là-bas, il n'y a même pas 48 heures. A signé contrat pour la Matali réhabilitation. Il y a cela, il y a Kolosi Lubumbashi. République à Zambie, à travers ambassadeur de Zambie en République démocratique du Congo, a lobbyé à soutenir le chef de l'État pour la Matali infrastructure, la Kolosi, précisément la Mboka Fizi Massou. Betela, ambassadeur de la République, il y a Zambie Maboko Makasi, pour soutenir le chef de l'État. Combattants et combattants, Dodo Kamba, la base de Bolanda qui déclaration là. Dodo Kamba, ceux qui ont mis SCC, Église catholique, parce que Dodo Kamba, parce que Dodo Kamba, SCC, Église catholique, parce que nous avons un peuple congolais. Les biloko wana toboya parmi les 8 confesseurs religieuses les alliés na confesseurs religieuses mon côté ouais les kimuni bango na so bazati les mêmes pères les gars yango tolobi boye mboso apesi qui déjà rapport na et pas Tata Mukonze Ekolo tozo c'est la semaine ya suka ngoyo bayokana et puis na liko beta 7 bato aliko loba ete pour les alliés politisés. Laissez-moi vous expliquer. C'est les alliés dans le langage politique. Il va être saigné
ce qui va devenir président de confession religieuse, parce qu'il y a l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, ni politique ou l'église. Ce qui va dans l'Assemblée nationale, pour bandima mokambi aseni bakenda kana ine na pas président de la République ko yebisa mkuna za église c'est pour te dire que mabenga lukweta zali ko sala misila za ikola ngalanga aibi na politique combattant de combattant makambo zali kitoko le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi la département na kitoko ya chef ezali ko sala musala pona muibi nyosa iba bongo ya l'état mais badongolo misu bazali ko bundisa yango to ali ko senga na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi département wana ekufata mukolo moko et puis to ali ko senga na chef de l'état a interpellé ba ministre nyonso ba mandataire public ba songa na nze yango mona ki chef abeti sete a lobby boye esengeli mandataire nyonso azonga na nzela ya kobanga na mutu tangu to ali koloba wa directeur général ya NCC a lobby boye il azali ko remercier chef de l'état pour la diplomatie na ye oyo ba investisseur allemand basa déjà précisément na Kolesi na Lualaba et puis na Katanga pour la réhabilitation ya chemin de fer sur l'ensemble du territoire combattant de combattants le grand diplomate Félix Antoine Tshisekedi, si tout va bien, à Koki qu'on rejoindre Bisso, M. Lobby, à Congo, on a Tamata Benaï Awa, pour l'intérêt général, pour le peuple d'or, pour la rechiter la tigre la bandeko, pour aller concernant la deux ministres, ministre EPST, la ministre Nicolas Kassali, va travailler en collaboration pour la construire chef de l'État, la tigre gagnant autobéi gratuité. Actuellement, tout ça n'a qu'à chanter. À l'époque, EPST, et ça qui n'a pas FCC, ça va ministre de la Finance, et ça qui n'a pas FCC, ça va mais actuellement, des ministères Rwanda, et ça les tickets gagnants, et à Tata Moukonde École en 2020. On va s'engagner pour la concrétiser via chef de l'œil. Combattant, c'est combattant, pour la rejeter, n'a pas suivi le verset biblique. Il faut fortifier Bino en tant que bossa balanza au conduit il y a qui cité ça même vous avez suivi Ecclésiaste 9 verset 5 et le bien que Moutino sans ça la bonne Abou Miseli kata mukoloko on a le la soukia wa on nzambe abattre la but amen 243 81 99 18 66 243 81 99 18 66. Bon week-end à tous. Merci, amen. On a encore la gazelle, 7 minutes. Il y a des charges, des charges. Il ne peut se vivre. Par contre, pour moi, le vivant, qui vivra, Abilakaya, Baïlouza, aussi tout vous. Au moyen l'eau, on est le chef de l'État. Au Sénat qui n'a pas mon interview, ceux qui vont rompre Bassana Bino. À New York, à la Kisabiso. Vous êtes à Sali 18 ans. À Tana Belisi qui a passé la bilote. Vous tournez à Belisi qui musika. Ah, waouh, on a pris sa vie. Est-ce que Bassa Lango pour te dire que Bassa Miyi Bibine, Fatime, donc au côté na Masolo, on a participé à la réunion, il y a un des communistes de l'économie. Na hôtel du gouvernement. Dans le côté qui réunion, on a Gombe, Ndeko. Omoni batu nyonso oyo bayaki na RDC bozalaki l'état par l'état te bazalaki bakopera ya pire petit bakopera ya Kabila donc bango bayaki seulement basala baboma donc mpona biso bakongolais to souffrir na misère boye to boye te ntango tokoti réunion wana na ndeko ministre économie ozalaki na quelques bacombattants j'espère que basala Abroukoumès Basalaki, administrateur Yabawenza Basalaki, fait opérateur économique Basalaki, na ndokyo Yabeda Chou, Boyeto Boyete. Boyabi, Balobi na misu ya l'État. Babeda Chou Baso Okosa l'État congolais, Balobi chef, pendant les hommes Beta Mbela, il a aussi déjà quitté. Or Baso Kosa, l'État il ne peut se vivre. Tant que vous précis, délégation qui est na terrain, il y a vérifier qui est
ba masquer ba prix soki oya libanda moni prix o l'état fixaki mais soki okoti na kati bango bazoteka biloko na ba prix na ba IDPS viva Fatime. Maintenant mon frère Bolanda deuxième réunion ministre de l'économie a soit téléphone Mouyibi alibosa bengaka abeda soit répondre à lobby chef tozoteka biloko na ba prix oyo bino bolingela ki wana donc chef de l'état auti libanda mboka zongi abengi ministre de l'économie ayebise monsieur Niet masolo pour peuple nangelia nasoko appliquer méthode musu yango monaki abengaki opérateur économique ya biso moko ba jeune congolais de pere ba sui musolo ba pesi bango l'état pesa ki bango 6 semaines boete boete soki tolobi 6 semaines ça lokola 1 mois na ndambo boete na minute ondela tozosola na bino premier lot ba lobi déjà eza na mai ezoya c'est que congolais akolia de nyonso wana na vision Fatime soki oboyi fato salini okotuna ngulu atuni même asali obete le chef de l'état mabongo makasi mon frère boyebi ambongo na chole église mibale bazoboya kadima bamiyebi eloko ya liboso na koasire bino boye bango bazolinga biso toza na parti démocrate baboya kadima bandima kadima mais bayabaka en 2023 tokokende lele parce que président Félix jusqu'à présent bato toza na bango même na union sacrée surtout baki ensemble mine IDPS viva bino moko botala ngobila zozwa musolo ya l'état 2,5 millions $ américains pour na réhabiliter banzela ya Kinshasa na Kini Bopeto mais bandango bila bandiko so déjà musolo wana na gouvernement est-ce que na tuni bino musala zo salama na tuni bino musala zo salama est-ce que mabulu asili sanité na terrasse asili muyibi muna pourquoi c'est le mawe Fatime mon cher yango moni dans l'été 2023 doit récupérer majorité parlementaire. Baki tabamata en 2023 élection au Salanine. Et au Salanine, pour gagner majorité, pour bandan ensemble. Donc il y a une primature. Donc il y a une présidence. IDPS viva Fatime apangi na betu betu nyonso na sima ya Fatie boki tabamata 2023 Fatie prêt banenge buya Fatie sosa bolana de pere Fatie prêt apangi na betu kisalume otuna ngulu atuni me sali pourquoi IDPS viva yango bayoki bandeko na biso ya este ya Beni Butembo vi balobi en tout cas président Félix awumela makasi pe mpona bango bazosenga état de chaise etika na libela na este pays boye to boye te parce que nakoyebisa bino boye bawuti kokanga 11 officiers bagénéraux na ba colonel bato bandeko former ba ADF bazopesa bango formation soki l'équipe Beni eza na mboka moko batangaki tobosani yango moke bakangi bango na minute oyo batiaki bango na avion inida na ndolo IDPS viva Fatime Kabila Kaya Fayinuse Muzitubu Oboyalo était la chef de l'état mabongo makasi ayabike omoni bango babomaka IGF le président Félix aye IGF ezalaki teke non Fatima utafabrikaki yango IGF emisalela kabanda mais Kabila ayebaki lokola bango basaba fole moyen babimisa IGF ezali sinon te kokanga bango nde mais Fatia ye alobi pour protéger
musolo ya république esengeli chef o bango baboma na la musa yango sala musa yango yoki ndeko zile lengeta alobi boye à part président Félix on a koyokela na musala pesinga moto mususu azali c'est que si la lengeta zoyoka kaka muso maloba ya Fatime parce que c'est lui le garant de la Kangaba Fatime Loba 2 minutes. Il est pèse viva. Viva. Et l'autre personne qui a musanga bande konanga. Ayam sakabino boye. Mes frères de Bandundu, ça me fait mal. Dans le Belagabino clair, na maskakate, ngai nzambe ayaba asalanga mutabandundu. Même ndaba finga biso batabandundu mikuse na ndimaka. Parce que ngai ta mutu na yebisa nzamba asalanga mutu ya. Il est pèse viva. Même na quartier sali, soki oza muluba ko wanga na kate. Loba que je suis kasaye 100%. Il est pèse viva. Alobi teke no kozala muluba, kozala muyaka, ozali zambie non, balobi congolais mune, pepere, Fatima. Nazali mutuya bandundu. Tangu na yoka kabandeko na biso ba muzitu. Bako bima na TV koloba pona Fatima to. Basa miyini mina. Boloko nyamamu. Apang na betu isalume kufanda muluba kufanda mutu abandu betu na be memi mukongo memi muswahili betu na be memi mungala memi mutetela betu na be benu landa bamilibi aife bokela ndokimine musitu asali 4 ans. Je suis de Bandundu. J'ai mis ma tête à couper aujourd'hui. Soit qui musitu pendant salaki pendant 4 ans na gouvernement akolakisa biso même les toilettes ya pamba na kikwiti bakata ngai mutu bakata ngaki na lobi soki musitu atonga te école moko pona bonheur ya peuple ya Bandundu bakata ngaki yango na yebisaka bino bolanda bango ba discours na bango lokuta bobo muluba tikani yoko yoko simba muluba sa de pere muyaka sa de pere betu na betu bampa mutako sabino fatia ke tutu ya boa fatima otuna ngulu atunime meme na ndeko ba salini il est prêt c'est viva Simba yabisaki bango bango baswaki te 6 minutes que no Félix ndako bando bana na sanjete et sa distraction or biso na sanjete ça qui objectif moko to bengana nanu kabila na pouvoir tant oso koma na kiti wana to la kisabango ki salume il est viva jamais vu na monde mobimba un noir aswa maloba liboso ya ba mindele mindele ba panzi minoko batikali pwelele balobi ki echenya kenda mechenya sali yango na yabisi bino fataza aigle mune bangi na betu bako na solo bela Congo te na solo bela Afrique mo est-ce que makamu ya boya Martin Fayulu okoka makamu ya boya musito okoka muyebi mune il est prêt c'est FIFA Fatima yango na yebisi bino boye otika distraction on travaillait pour 2023 on peut ça chef de l'État majorité parlementaire là na yebi na lobi boye ato sa muluba lobaka na sa ande ko lobi so baka sa yeba sali na lobi so to sa muluba lobaka na sa bana mama wetu bande ko lobi ta sa iwe papa na beta bandu ndabwa benwa oyoki te pele kotika na mala bienvenue de l'UDPS bienvenue oui Denis IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi héros national!
Félix Sekedi, chef de l'État, il dit Babo Pembe Fatibe. Nous avons corrigé Bango la politique. Nous avons dit Saka Bango, Pana Congo, Bazimbo Ganaba. Nous avons dit Mboga Maboko. Félix Antoine Sekedi Chilombo, il est en train de marquer toujours les points. Nous avons dit Saka Bango était. Kabila bozo mono na histoire na yebo kotikala koyoka yango lisusu. Mais Emmanuel Ramazani Shadari abanda kokosa batu ete Félix a signé accord moko secret na Kabila. Mais pendant que Emmanuel Ramazani Shadari abanda oloba biloba loba ya boye ndeko na ye Ferdinand Kambere azalaki Shadari akenda musika abimisa na biso na ba témoin abimisa ba John Numbi abimisa ba Kika ya Bin Karubi abimisa ba Oto Bengi Banemi Mwilanya IDPS viva. Aloba ete bango tu bazaka ba témoin tangu Félix a signé accord secret na Kingakati na Kabila. Mais à notre grande surprise, na yo komona bango moko ba pepe. Na kombo ya Ferdinand aye ko confirmer ete entre Félix Tshisekedi na Kabila kana il n'existe pas un accord secret. Mais bino moko bolekisa ta ya koloba ete Félix a signé accord na Kabila na Kingakati. Mais lelo bomoni ete politique elekeli bino bokomi kozonga simande. Mais tokolakisa bango ete Kongo eza ya bakongolais kotikala esa ya bakongolais. Qui vivra ve Fatibe. Tokomi sika Kabila ya Badi disait Jésus Gros. Bango si tosangisi bango tosali Fatibe. Bolandaki mokonzi ya mboka. Lobby avant chef de l'État à l'ongwa pays de l'ongle Sam à qui n'est pas banogo na Belgique Fatibe qui bango na Vewande devant Maris Mounga Lobby Félix Antoine Tshisekedi Tshilo après ça qui bango ba réponse ande allez to betela mokonzi mboka maboko IDPS viva Lobby Maris Mounga azaki courage à kotuna mokonzi mboka mituna atuna qui est une question concernant l'installation ya bureau ya se Fatibe tema que Félix Amaele l'équipe bango nyoso apesi Marius Mounga ba réponse oyo kokani na motunana alobi na yeboye dossier ya seni na tikaki instruction epa ya papa mboso koja pa Fatibe alobi soki papa mboso koja pa elekeli yango wana ngane na ko intervenir yango ande beboye bayete na otikala ko yamba basango ata mukolo moko esina yamba bango panda période ya consultation ande meturo soki baye bakokuta nanga bakuta nanga yi Fatibe alobaki yango awa ete pasteur Elix Senga na bapatu ya ba Senko balandaki chef de l'État des États-Unis da mais yoka mokonzi mboka ye moko alobi ete na kotikala ko yamba bango lisusu Fatibe bango babulaki ete na niveau États-Unis mokonzi akiyamba bango zokande Félix Tshisekedi era commune États-Unis d'Amérique aye le premier président noir yakoya kozwa bisika ba Américain community na Congo gande Fatibe bapesi enda kumobima ya musala ayambaka bango kuna abetisa bango mabo IDPS viva ndenge moko ba Martin Fayulu ezo bango te ndeko yo komona IDPS viva IDPS viva politique ekomi chile na Fatibe oboye Facho Melija Olandi Madilusi bokosala basisemebe tokozala na pouvoir de timu kone yesu akozo ebongo tangu yesu akoya makambo nyonso esilaka te eza nini seke Fabindu akotikala kozwa pouvoir na Congo ti akokufa IDPS na pu Fatibe ndo yoki Jantiningo Ngobilamba abeteli ma abendi Fayulu mato alobi na yesu ki olingi osala masha na yo kobanda nango na poma tete kobanda nango na poma tete te kobanda nango pe soki na changu banda nango na ville totale oza populaire ande IDPS viva koyebisaka bango bakolo Kongo nde baza na Kongo na bango na maboko bakolo balabala nde baza na pouvoir na bango na mabo yango nde omoni ba Martin Fayulu bango mikolela batie biso misapi ande soki nazolo bango na linga lepesaka ngaso mais ye alelaki yango na français ande badoite ngai pa soko tokotuna Martin Fayulu badoite partout wa Fatibe mokolo pouvoir na Kongo asi pouvoir na tobetela mokonzi ya mboka mabo
viva eza ndenge tobanda koloba na bato awa ke Kabila bozoko na uchi oloba yango bokotikala koyoka su histoire na ete Félix abanda tala il y a un ancien sous-secrétaire d'État américain na kombo Herman Cohen aloba boye dans 2 ans histoire ya Kabila na Congo ekosi mais bato ya matoi mangongo batikala koyoka mais biso lokola toza na logique ya Fachibe koloba yango ande lelo yo histoire ya Kabila esilaka te esalinye yango nde omoni na assemblée na balobi tozobeta nanu Kabila tozolongola ye nanu masalo azali na yango na bastatut na ye avancé chef de l'État seke tokolongola Kabila masala nyo masala liboso ezali bénéfice ya Kabila kana Kabila teka mboka na biso pendant 18 ans mais boni mutu alongwe na pouvoir appauvrir biso bazolunga susu bazozwa mbongo ya l'État $680,000 bafutaka Kabila kana abakisa na oyo eyebi baminere na bi ti ozoyoka état de siège bazosepela te c'est parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asisi bango bakalikili nyo tobetela mokonzi ya mboka maboko IDPS viva la scénario ya élection ya 2018 Katumbi bozoyoka Moïse Katumbi Chapwe asomba bamedia nyonso ya libanda nalobaki yango lobi Félix a confirmaki alobaki boye ata na commune moko ya limité tokende na élection ane mais tokanyaki bango na élection lelo bazoya kobanda kozwa ba distraction moko ezanga tina bozoya kobetela biso moko masolo privé ya vie ya moto boya bobeta politique tosala na bino politique nako IDPS viva bona chité lobi tango mokonzi ya mboka yambamaki epa Marius Mounga o azalaki na Raga FM akoma na VOA Afrique radio moko ya États-Unis da asalaki interview na yande mokonzi ya mboka lobi boye mayematali propre ya loi ya Noel cha na féliciter mokonzi ya mboka tuna kosenga ete esengeli maloba ya chef de l'État basalela yango interprétation ya bamalatanda politique yako po bazotikala koyoka mokonzi ya mboka o bazoloka ye eza kaka bayo baza na Fachibe yango tobetele maboko na kosenga basalela bango bamalatanda bapolitique po babanda kointerprétala bango baminoko na bango po ebele bazocomprendre maloba ya chef de l'État te eza lokola bakomi bababa mokonzi ya mboka en tant que garant de la nation akokozwa position te en rapport ya loi ya Noel cha IDPS viva loi ya Noel Tiani chef de l'État lobi boye loi ya Noel Tiani ezali d'un Congolais mutu abimisi ide na ye esengeli ba discuter yango na assemblée na ndenge alobi bongo cela veut dire boye et puis chef de l'État confirmé alobi ete ngai na kozwa position te contre ou pour la loi mais ekozala discuter na assemblée na et puis babimisi yango esengeli ba rikimate yango ande IDPS viva et puis pona chité na kita na tikela baninga ko baloba pe boyeba ete ministre ya sport po aza moto Moïse Katumbi Chapwe balingi bamemela biso bastratégie ya Kabila ya kodetournaka bambongo ya l'État et l'inspection générale des finances eye kostope eye kodécouvrir tentative de détournement des millions de dollars azoloba contre monsieur inspecteur général ya finance tozoyebisa ye boye kazali moto ya Moïse Katumbi batika des autres basala nango bamena mboka na biso pendant 18 ans nako kozwa 32 ans na zui 18 ans ya Kabila na zui 2 ans ya Kabila ya oto yebaki esali 52 ans ne ezaka 52 ans ya pasi me bayeba ete mwana Kongo azwi Kongo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tobetele maboko ngana binolo Machacha 6 minutes bayoka machacha IDPS viva IDPS viva Fachibe désolé mokonzi ya mboka maboko bien les chers combattants alingi na bande information na masolo oyo etali mokonzi ya mboka le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tango asilisi
visite aux États-Unis, à la conférence de presse. La conférence de presse a dit que les hommes de la situation la Covid-19 na Covid-19 Denga Bandaki a commis un gouvernement qui a commis une élection il y a 2023 il y a décembre. Le chef de l'État Zanga qui est le comme côté a qui s'est quitté à l'homme de la situation. A balayé la situation sur RTC et 20 journalistes il y avait au Afrique. Journaliste a tourné papa. On s'attend à papier, on s'attend à téléphone. Mais dès qu'on sort le Babylone, on sort l'angisson, ayébisiye que je suis l'homme de la solution. Na uti na Congo, bakamunazo yebisa yo, denge ko salema. Betela na mfatiwe to maboko abe. Denge ko salema, a martela ki likambu ya élection. Très chers combattants, il faut y avoir une élection. Qui dit battre dans 2023 élection et Zali. Et tous ça l'élection. Le président est dans les États-Unis. Et qu'on a l'élection moko transparent, clair, à l'américaine. Le chef de l'État insiste à l'américaine. C'est-à-dire, Bakambo Bato Bazo Banga, élection, il y a solo, on s'est préparé pour l'élection. Parce que moi, il y a qu'on s'en a tête. Aïe, si Bango Boy. Parti Nabiso Kombonango, ITPS, et l'Ingi Koloba, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Parti Nabiso Yangwan, ceux qui ont le démocratie, c'est que Makambami Yibi et Zalaka, démocratie, et ça pouvoir et où Dieu pas y a peuple pour le peuple, afin que le peuple est des peuples. Maintenant, le Fatima, c'est-à-dire, à Kolinka, Moïdi Atamouke, à Kolinka, Fraude, Deomoni, secrétaire d'État américain, chargé de la gestion du gouvernement. À ça, le quoi, le premier ministre, à l'obinaye papa, Dengo le biboy, Bisopé, pour financer l'élection Yango. Pour moi, on n'a pas si, et c'est le point de recensement. Bayeliko et Tonja, et Sosala Moussala. Le point de commémoration, l'avion cargo, il y a encore, et c'est l'ordinateur, informatisation, il y a le point d'élection, et ça va aux États-Unis. Alors, Biboy, on va soutenir l'élection en 2023. Maintenant, l'Américain va beaucoup de les parents de la nation en avion accueillent en Belgique et à Bruxelles. Dès que le chef de l'État est à Bruxelles. Mais talab américain de Bazalaka. Ceux qui passent par le bilan comme besoin de l'Andelango. Ah, le long à Tonko, au Testabat, à Fandi, à tel le chargé d'ambassade américaine à bureau et oh, les Camerounais, élection 2023. Il n'y a pas tout nier ceux qui n'ont pas. Et ça parce que le chef de l'État, qu'on a aux États-Unis, devant le premier ministre américain, à l'Obéli Makamou, il y a élection. Ghana, il y a Sikoyo, au Pensanga, il y a calendrier. Il a connu un 5 ans, pendant tout se préparer en avance. Très chers combattants, on a sa barre d'atelier, à mon éloquent qu'on soit qui ça, et santé. À mon Nisséni, catholique à Sosala, Bilinka, Bilinka. Et c'est ce qu'on doit battre l'ennemi. Il y a eu ma cambobazo, sale. Il y a eu Simboso Boy. Mais Simboso, Salenoki, on convoqué séance, il y a intérinement, il y a Kadima. Parce que les Américains, c'est déjà calendrier, il y a CENI. Lobby qu'on a, Kakana, gouvernement Sikol, le conseil des ministres. Conseil des ministres, les salami lobby, le conseil de Zalaki, mais Zalaki dirigé à Jean-Michel Samoulkoun. Le ministère est en plein conseil des ministres, envoyé de l'Union africaine et oh, Nini, élection 2023. Ringi Kolobake, il y a 2023, Bamindele Bazana Ngona Mabo, et élection à Congo, pendant 2023, et ça irréversible. L'Union européenne a payé Kounanini, on peut s'engager calendrier, on peut s'engager dépense, il y a élection, parce que l'Union européenne est prête à soutenir l'élection à Congo.
epeseli bango eza soni parce que bamoni Faci Beton éclaché à sauter la première puissance bamoni ke bakotikala eloko te bakotikala kaka lokola bapapier parce que bino bozoya na nsima après déclaration ya États-Unis ebandaka na bozalaki wana bozokena uzo bozoluka dialogue ntango États-Unis alobi élection bino mpe bozali semblant d'élection mais nasepeli la réponse ya ministre de plan yebisi bango boye merci beaucoup bato ya union européenne mais mpona koyebisa bino mpona élection ya Congo biloko nyonso esi ekoki awa tozozela tobandele mpona Faci Beton c'est ça la diplomatie ayebisi bango awa deja mbongo 600 millions ezali mpona recensement amerika kuna alobi azopesa tout bino mpe ezomona eloko bokopesa te mais parce que eloko atie bango piège diplomatique alobi na bango boye lokola bodutaki mpona fiabilité ya élection botindele biso baobservateur bamona élection nde esalama pour la première fois bakongole nano basala élection oyo nyonso esalamaka ezalaki bwiti biloko ya miyibi mais cette fois-ci les Congolais vont faire les élections. Les élections, ce sont les élections claires et transparentes. Pendant qu'on s'est dit c'est le col de Bango, c'est le côté Yamadit. Ayebisi bango boy na moninga na bino majiji pe akwaya ko côté na yeba bilote soki ali parce que to yebike na yebisa kabino atato voter lelo to zibair to bengi mama fayul to presio to yebisie kende konte na chambre na bino yo yele biso kaka réponse akobima na salon solo bake mutu akanyeza Félix Antoine yeba bantu ko swana na mwasi abantu ko beta mwasi biso kuna tozo sepela tozo ba Faci be abetele na mokosi mboka maboko abia pour la diplomatie bona ngali consulter na conseil des ministres batiaki c'était na ministre de la fonction publique Union européenne principalement la Belgique adotaki ministre de la fonction publique naba informe naba oba benga kamanini ba nini ko nani matériel informatique adotaki matériel informatique oyo nyonso ezalaka ke ezo enregistré ezo capturé bango nyonso biloko nyonso apesaki ye ayebisaki ye boye lokola na ministère de la fonction publique muyibi eleki ekomi carte moko ya papa mwana liboso azozwela ngombo mwana mibale azozwela ngombo mwana misato azozwela ngombo mwana minai azozwela ngombo me mokolo matrikile eza papa akufa papa banda akufa oyo aye na kombo ya Jean-Pierre oyo aye na kombo ya Georges Jean-Pierre oyo aye kombo ya Like Jean-Pierre kaka matrikile kaka moko wa nde ozoyoka Faci budget 5 millions et sont contactés pour la fonction publique. Bon, mais ça, des informaticiens, les bilans qu'on a sur le budget. Faci a un logiciel. Il y a des triplons, des doublons, des quintuplons, des décalés. basali ya leta tozoyebisa bino boye soki oza PDG soki ozalaka na ndeko ya PDG soki oza na ndeko ya ministre soki oza na ndeko ya directeur soki oza na ndeko ya secrétaire ata na fonction publique soki nani yebisa yeke banga mbongo ya parce que jina lingeta alobi complet mon pied Amen. Mena ye eza liboso. Osimbi mbongo ye eza liboso. Omeni ministre ya sport. Asa ekinda kiba na mbongo. Ya kangi yango. Soki akangi yango, lesi na yo eza na ma. Simba ye. Mbongo ya leta na soki wana. Plus 143 085 086 64 30. Le président Marcel Machacha. Ekutani lobby. Ambassadeur, il y aura 100.
Charge, charge. Abidelo ça charge, président, charge. Mayoka 100. Mata alisute yo muluka. Mayoka 100. Ok. IDPS viva. IDPS viva. Fatime? Qui vivra vers? Mamba watamu wa mama Alexa? Ayogini. Aramazani Shada Lara. Ayogini. Wili bakonga wi. Ayogini. Mabunda ya Janine Yama. Ayogini. Bonyo wa. Ayogini. Betere Fatima. Qui vivra vers Mwanga tikere bateke politique tikere banani Ende tozaboye parti oye mobilisaka basi na balabala eza parti nini donc biso nde bakolo balabala soko olingi oyoka balabala tuna IDPS okoyoka qui vivra vers monero na kamwe bamosusu bakomi kosala débat bazosala débat balobi comment chef de l'État oyebi intelligence ya chef de l'État eza loin na monde contrat basignaka na baétat état na baétat esignaka contrat ezalaka individu te ou bien lokola biso boye lokola tozawa tokende kosigner contrat na président États-Unis akalewo akende komone nani Donald Trump soki tosigna contrat na nani Donald Trump ndenge akei wana baamerika balinga bayoka biso tala niveau Fachi alobi te contrat na ngai na signé état si état ya RDC état ya baméricain tocha mokoloto ndo yoki pour la toute première fois aux États-Unis gouvernement mobimba esala ebanda kosenga audience kwekutana na président congolais noir un africain balobi te Congo eza na mutu moko oyo aleki meme baamerika mosusu na mayeli il s'appelle qui c'était hier oyo secrétaire d'état américain ayena accord ya baaméricain aye kosigné na Fachi avant aya homme d'affaires ya Washington l'avant de bango nyonso basangani bango nyonso baye balobi président toye kokutana na yo les gens balingi nini soki Fachi akei bongo bazwa photo Joe Biden ye ya yambi non Fachi baza bato bakora mikora koza bagrande ko eri bazobeta ezalaki o politique balobaka enfant non adimi biloko ya bapapa bana batalaka te nde politique Fachi azobeta bana bozonga oyo ekomi filme ya bana ya bapapa nde politique Fachi azobeta tokamwe boyoka qu'est-ce qui se passe soka nde tozawa Fachi azali prêtre te Fachi azali évêque te nalobi aza pasteur te comment ambongo Chole na Marcel Utembe
Malouf Wanga futeli bango billet. Nalobi Katumbi afuteli Cholet, afuteli, s'il vous plaît, afuteli bango billet bakende kwa akize Fachi na États-Unis ke azali ko politiser Seni. Écoutez niveau, écoutez. Fachi aza na États-Unis pamona boyo président batuno basao. Cholet Ambong. Oye oto yeto kutana na Fachi to solo na Congo balinga oyamba biso te. Écoutez, écoutez. Oui, politique oyo, ça nous fait, donc moi c'est un peu ça la kanda, moi je sais que au éviter niveau to comme ma politique niveau ni. Facha za la kao, au sengo dia se facha boyo ya babino te. Bakeli banda, ba pesa rapport, bakutana na ba américain. Mais bayeba ki te ke ba américain baza na ba information no. Oh, ndenge zaboye Félix Sekedi yende mutu ache azolinga ko politiser, mais écoutez, ko politiser zaboye c'est né ça politiser depuis quand politisation. Politisation ya Seni Zawab. Pour balobaka boye na Seni, pour bandi ma Seni, il faut battre ya membre ya parti politique. Bakota na nini? Et ça politisation terre. On a nini? Basenga parti politique nyos. Basengezi azaya monta parti nini? PPRD. Azaka wona tazali. Nani? Jean-Pierre Kalamba, azamu taparti nini? Awote baba nani? Awoti na parti nini? À part ye, chaque Nyoli. Et ça chante, hein? Mais nazo kama mayeli ya tipoi. Madidi basangani bakei. Basangani na Ambong, puisque depuis Facha comme na Italie, ayebi si papa boy, batuna yo ou bien olingito travailler na yo, ou bien olingito travailler te. Papa parle mi boy, ko banda lelo, so bayoki Ambong, Chol a déclaré sous attaquer gouvernement place à l'immédiat Moussale Selini. Voilà, Facha Lobaka, système ya retirado. A retirer nini? Signature. Voilà, Fachi. Oyebi Fachi. Même au moins batu yoso bazo gangao. Puisque nazo le balelo. Batu balobi biso to zambongo te. Facha zo corrompre ba député. Bazo corrompre ba député. Mutu na Assemblée nationale, waza yi chercher ya kozwa kosala accusé de réception. Ya ba mituka. Na liste na ye nyonso sur 500 mitoka nyonso ezali nini? Bamba Mokwa Selema we Simba ye. Mais na quartier bezo bani na kozi wate na kozi mitoka wana te. Facha linga corrompre bis alingi ko corrompre bis. Batali kombo ya député national Martin kombo na ye asigné signature. Batali ti ende na Assemblée nationale. Mbosso Kodja lobby hier. Aïe de suivre. Mbosso Kodja lobby na ça c'est la ba journaliste. Oye ba lobaka biloba wana.
ba journaliste bazali koleka na média kofinga chef de l'état oh c'est azo corrompre kaye yango ya registre ya liste de présence sur 500 députés nyonso carton plein nyonso mboso kodi alobi lisangoni botala kombo ya ba lettre M soko omoni M eza nani mosi namadi bango nyonso batali balobi te place na ye bapointe mais nani aye koretire signature mutuka na compte ya Martin Mali. C'est ça. Il y a un na photo. C'est ça. C'est la vérité, président. Yemo. Dans la politicien. Il n'est pas un politicien. Il y a Zali commerçant, il y a pétrole, il y a Kingongo. La ministre Toyoka, chef de l'État, Patrizo Lobanine, chef de l'État sagesse naye, il y a signé contrat pour travailler pour les belés. Lelo, ceux qui ont signé contrat na Joe Biden, à cause de la mandat Moko. Mandat Moko aux États-Unis, ça a combien d'années? 4 ans. Les Américains, ça a 4 ans. Ils sont des gens qui changent encore comme ça, 10 ans. 15 ans. Na Burundi, ça a 8 ans. Ok. 7 ans. Burundi, na Sénégal 7 ans. Ils sont au Tchad 10. Donc, bato bazokanisa biso IDPS Félix Tshisekedi activité. Sacha Boya ko signé contrat na ba individu. Très bien. Alobaki ba yebse boy. Pour réussir ba américain, sangisa ba ngonyos. Ezala ba démocrate, ezala ba républicain. Sangisa ba ngo ko signé contrat okume. Très bien. Peut-être Fatima ko combat. Fachi azomona présidence ya États-Unis. Très bien. Fachi azomona État ya États-Unis d'Amérique. État ezali au-dessus ya présidence. Très bien. Ozo comprendre makambo te. État américain inelobi que nous soutenons cette leadership qui s'appelle Félix Tshisekedi. Et puis pour la RDC, bientôt nous voulons les élections crédibles et transparentes, puisque à l'époque, nous l'IDPS, on avait promis c'est l'IDPS qui va organiser les élections crédibles et transparentes. Très bien, président. C'est l'IDPS. Ça c'est vrai. Très bien. Puisque basé assurance, il y a Kuluna Yalibanda. Parole. C'est ça. On gagne, on manipule, c'est ça. Mais bazomona fachi, n'engani ne bako contourner été. Incontournable. Bakende boye, peuple si ma fachi. Bakende boye, ba Américain ba répéter. Oh ya komeka. Mais ba tout ça Joe Biden a dit parole. Boyo. Na États-Unis, na New York, Salwano Zoyoka. Eza sal so matiwana. Okomona mutu oyomona mutu moko okomona mitu mibani. C'est ça président. Tout le monde est rentré dans l'air. Oui, bango te. Total en l'air de Mokozi. Ah, baza ba kamisiko oui bango te. Maneto oyo komona lokolo eloko mususu. OK, c'est ça. Ne loko esala ka kabila ke abeta discours ba akuta ba bazate. C'est ça. C'est ça. C'est ça.
asala discours na baba. C'est ça. Bato se balebi na yo kanini. Oh Joseph Kabila. C'est ça. Oh Joseph Kabila. Oh Alexandre. Mais pour la fatigue, na minute Mukaba la scène déjà que 11e personne. Écoutez. Partout dans le monde, nous avons combien de pays? Yoga. Pays et c'est continent combien? 5 continents. Oh yoga. C'est ça mon gosse. Dans 5 continents, RDC a bien mis 11e. Voilà. Très bien. Un chef de l'État africain a mis sur la télévision Nyons. Na minute muke soko kei na sondage même na YouTube autant la vie na minute muke facha telemi même Joe Biden a sali 3 heures de temps 54 vies mais Fachi a sali 2 heures de temps 1000 vies. Toute autorité fait de l'éternel. Ça c'est bien moins de la part. Fachi, le meilleur président, le plus beaucoup suivi du monde. Il s'appelle qui? Fachi Donc, Fachi, Poutine, ma président nous sommes anglais américain. Aïe, pas Fachi le et puis, ceux qui font ça, ils ont est-ce que ça va me faire retourner le président? Jamais. Non. Makofi a bomba yango ezaka pembeni. La police belge. C'est ça. Même na terrain abetaka mwa libende. Mais comment pas? Allez vite, moto kokuta na kabine na couloir. C'est ça. C'est la vérité. Et il y a un président star, Fachi Oyasali, Fachi a signé un contrat avec un individu américain. C'est ça. Il a signé les contrats avec l'État d'Amérique. Avant, il y a une dose, il y a un vaccin. Très bien. Et il y a un aéroport. Très bien. Avant, il y a une dose, il y a Fachi, on y va avion combien? Ok. Vous savez? Fachi a l'évité. Non, soignant. On y a avion combien? Fachi a des avions. C'est ça. Et qui t'a la réparation. Préparer d'abord les Américains, n'ont pas secret d'État. Oh, les nabis islamiques. Sorti au monde, État et contraint individu, c'est très bien géré. Ça c'est vrai. Très bien. Et dans le cas là, on est la première puissance, c'est quoi?
Très bien. Bamundi va signer contrat. Facha Zaman Joe Biden. Facha Salut au décès Joe Biden. Très bien. Ça c'est vrai. Yoko puissance. Ça va. Yo nani osangisa ba démocrate américain na ba républicain baloba liloba moko mpona RDC. Tu peux être aussi on a le petit Jésus. Et vous devenez encore toujours manager. Facha l'équipe politique américaine. Très bien. À côté de l'Américain, l'Américain va réussir. Pourquoi tu as Joe Biden? Très bien. Yo solo na État. C'est ça. Ne va signer ka balonga na chef de l'État, et ça va État. C'est ça. Parce que va le le code a signé ce contrat. Mandat mon connaisseur ban. Na mon connaisseur aussi Très bien. Ça c'est vrai. Yo ka différence ya Félix Sekatilo. Yango balobi boy. Balobi. Yo ka elu na loba oyo. Esalami lobi avant chef de l'État longona. Akutani na gouvernement mobimba. Très bien président. Ya ba américain. C'est vrai. Balobi gouvernement mobimba. Ba ministre des Affaires étrangères. Ministre d'État américain. Chargé à politique ya Afrique. Ya monde mobimba. Aye bakutani na oyo asimba mwaka Quand vous bien ça. Très bien. na Banque mondiale. Est-ce que vous avez bakufata zo kutaba? Gouverneur ya banque ni Mondial. Comment la gouverneur ya Banque mondiale? Mutu asimbi mone ya monde mobile. Talaki. Bazo kutana Fachi, bazo tele balibi président toka ma photo. Gouverneur ya Banque mondiale. On est les cas si on est les petits Jésus. Yoka dimension, yoka biloko. Vitamine. Fonds monétaire international. Basangani balobi te. Bache président na 4. Oyo boy. Batu wana kiti na bango eza ya or, fere na bango eza ya or, ndako nyonso or, musolo okende nanu te komana na basalon wana okomprendre komana basalon wana oyeba okende te eza na bahotel so komi obandi komiyoka soni olebi te ana kota te lokota tokomonana Mais comment pas? omona hotel mwinda Fonds monétaire international. C'est ça. Gouverneur ya Banque mondiale. Okutana na ye, apeso loboko boyona. Merci président. 182 pays. Mais fona Fachi, baye. Très bien. Balimite toso na omolo. C'est ça. Président wana posa combien? Balimite kaka yosi. Yoso tena na biloko. Yoso no. Président. On a un président. Vous voyez une dimension Facha dans la moté. Et nous avons Sabino, Sala, Nana Tamboli. C'est ça. Namoni, ça qui s'est passé en Allemagne. C'est ça. Bakanga, na France, Belgique, Hollande, na Kendaki, na Suisse, na Tamboli. C'est ça. Mais différence, Namoni, na Batouane. Et Yambere Bayamba qui fait en Allemagne. C'est ça. Batu oyo bazaka bateti na Europe eza banani Balma baraciste balingaka kolinga bamonaka bamindali mosusu lokola bana mike bamonaka lokola batunda ya longolo français longo
lolendo ya liboma bazaka fier mais na salle ya na Allemagne nde sika na banda ranga na poto très bien na salle na Berlin mais namona sécurité oyebi ce qui se passe peut-être moto bobote minenda kumoko oko négliger mais bato baza libanda bayebi ke facha za monene c'est ça yango nasilingina yebisa bato basala polémique ya na Fachi a signé un contrat à individualité. Très bien. Un contrat à l'État américain a finalisé. Ce qui s'est passé hier. Encore, on va demander Koluka. Fachi a signé document lobby. Moutassimé on a maboko. Ministre des Affaires étrangères congolais. Comme Christophe Nan. Tout le monde là, qui est Fachi. Très bien. Allez, vite. Papa bota mobali. C'est ça. Ba mindele bazo sala fi. Ba che mulongo. OK. Ba mona na. Bazo fuye bango. Bona na RTNC. Kolela te. Bala na RTNC. Ayo bazo. Pourquoi? C'est pas alobi mungele oyo mpe baméricain batie mulongo c'est ça bazofuye bango bakende kokutana na moto bafinga epuis bazopesa balobi te président yambi mingi akoya koyamba na 14 Fachi Béton. Si on a les petits Jésus, que Dieu vous bénisse encore et toujours. Mandat, oui. Mandat qu'on va donner en 2023. Oh, nous sommes à reporter. C'est ça. C'est ça. Lelo likambo eleki Simbae conseil des ministres adopté déjà dossier ya état de quoi balete kaka Fachi ndenga lobi wana tondina ko haleluya amen ezaka bongo nikolo tika assemblée wefanda elo bazobo ni samboso soka yoki kaka lebite kiso pour alléluia amen wote mbosa za nabe mbosa za bien asa très bien de père et de mère mbosa lobi boye dimanche lobby à cause de la terrain d'abord les bonabiso chibalabala a sali démonstration na masina na lobby a sali mama na marche et ça les logos a sali marche chibalabala sali marche les logos ya bisa ide pesa bongo lobby mbaso kwa lobby boy d'abord mboso alobi boye esika nyonso madidi akofiotola akangise muyimba mboso alobi boye mboso ayebisi Fachi boye yo kosalaka débat lisusu na madidi te tikelanga ye mboso akiti na kanduka oyo salisa chef ya madidi apanzi makambo nyonso na kanduka boyoka nakanduka bamama bapapa nyonso yakanduka balobi boye tozalaki kondi ya nere na biyokayoka lokola yo ndeko na biso oyebisi biso bien apati ya lelo tolapi ndai biso na madidi orange
yango azwi discours wana lobi akoyebisa bato ya masina ya chambo ayebisa bango de quel droit Fayulu akomi chef ya Bandundu wana ngozi lobi akotuna origine ya Madidi puisque bazoloba o Bandundu eza ya ye te Bandundu eza na pays ni RDC Madidi akuta Bandundu te akuta yango mokonzi est-ce que ça d'abord muta Bandundu jamais lobi akoinventre boa azosala bon ko bapetio bakolinga bakende kosala marche mokolo ya 29 bayebela d'abord bapetio balivisie mboso lokoli nyonso yakoyebisa biso tiko yakosa biso aza Bandundu ere tokoyeba yango tokobeta ya désordre c'est ça président aza lokuta ya monene toza na makambo awa tozo yebisa bato oyo balingi kotia désordre na mboka toza na bagouverneur oyo bazolanda vision ya chef de l'état eza na bagouverneur oyo bazolanda vision ya chef de l'état te akomasa ya Kinshasa komonena mobila akolongwaka satana me azoloba Kinshasa bopeto jamais bopeto Kinshasa eza na kwe nini jamais c'est salité oyo na yo wana tozoyebisa ye boye lokola azolinga kotia désordre na mboka biso tokosala elumbelumbe mwete toza na gouverneur ya biso ya Manyema ya Manyema azali président fédéral seul fédéral ya IDPS oyo azali wasime intérim na Manyema azali ya parti nini IDPS ya parti nini IDPS Idriss Idriss Mangala azali fédéral yenda azali kwa simete mais nazoyoka bakabilisi bazoloba ke Manyema eza chambre ya Joseph Kabila jamais est-ce que Kabila yaki na mboka awa Manyema eza ya Kabila jamais ayaki na bafoto tozoyebisa badepute oyo bazolinga kosabote vision ya chef de l'état balingi balongola gouverneur ya Manyema bazokende kopolitize bamédecin munganga azala na couleur te très bien munganga okotraite moto alamuka okotraite ya FCC okotraite moto ya IDPS munganga akozala politize te très bien soki munganga aza politize docteur aza politize akoboma bato te akoboma mokonzi akoboma président yango député wana azolinga kotia tribalisme niveau akuna donc tolobi na Manyema dossier wana chef de l'état ministre de l'intérieur parti politique na biso veiller na dossier ya gouvernement ya nani ya Manyema la province ya Manyema très bien donc voilà boyokaki déjà Gédéon Ntunga alobi déjà alobi alongwe déjà na nani mouvement na ye azwi drapeau azongisa na Monesco alobi azozela chef de l'état aya koinventre boa koinventre boa cela veut dire ezali maluvanga na kinga kati ndeni très bien babanda kofinanse ye alobi azozela chef de l'état azonga président aza na Bruxelles akozonga meme na poko soki azongi awa directement okoyoka urgence numéro 6 Félix Sekechilo chef de l'État bazoyoka déjà nomination mandataire mandataire sino matemato makambo ezawa ezali boye likambo ya Kabila bientôt oyoki déjà likambo ya Shebeya eyaka te esali nini
liwa ya des experts yani ya MONUSCO Simbaye. Donc ti lelo Jean-Claude Van Damme azonga te azawa aza mokonzi azana oya azali mokonzi aenda batomate na chimanga Taylor Van Damme azawa ile basi viva azawa la Congo na Kinshasa caractère immonde azalio ya Washington na fade de l'Amérique. facha limite yo atigelo na bakoko yeli nyonso azosala boye bapompage mama na mbolo bato oyo bayini Faci même lelo bakangi Kabila bakondane Faci bato bayaka na likambo ya 15 millions lelo bakangi Kamel babandi koloba te eza acharnement omoni asali po alongola ye boyebi yango te tokolanda bango te. Notre souci ezali comme gouvernement a décidé semaine prochaine barrivage ya bavivre frais ezosala nini ezoya. Et puis ministre ya agriculture, ministre ya pêche élevage alobi to biloko tobanda kolukunde eyaka te sala nini alobi semaine prochaine mbisi en désordre. Très bien président. Sac ya masambo eza combien? 18 000. Moto moko asala na sika zate azate mokonzi azate sac 18 000 osiango keita. Semaine prochaine bazo installer na Zigida, bazo installer na Zan, bazo installer na Kambela, bazo installer na Rokwenga, bazo installer na Liberté. Na Liberté bakotia 5 remords, 5 bateaux. Bateau moko ezali na 5 barges. Na kale moko ya barge eza na 8000 sacs. Si on a le petit Jésus, et les balobi na kale moko 18 000 sacs. Très bien, kale moko. Toza na barge, na barge ezali na 5 à 4 cales. 4 wana ezali ba chambre. La barge. Toza na 5 10 bateaux oyo eza na repos na libongo 10 bateaux eza masaka ekosuka ekosilele papa bokoni en désordre. C'est ça président. C'est ça. D'abord bakolo mapango botika bana basungaka Kala. C'est ça mon bon. okoswana na bakolo ba mapango ote papa bana na basomini tika bana basombaka kala nikoloi polisi alaki boye alobi boye comme Faci a réalisé tobandi kolia bien polisi na futi nati kolia da base ebele balobi le 29 ekozalaki vivra soki einaka bapolisi bana bapolisi bakomi matambo bana basole bakomi matambo mpona semaine moko masango soda alobi te pesa bana Damas mwana alobi te mama pesanga depol pesa mwana Damas puisque 18 000 ezali mbongo ya wenzi mais komi lelo mbongo ya provision ide basi viva Faci tokoyi ba distraction toza nsima ya président
toujours soutenir Fati Beton. Président, biso nyonso toujours soutenir première dame na biso. Comment est nan? Maman Marti a salué ici. Nana toujours soutenir maman awa. Maman Yeli. Tozana première dame na biso. Maman Denise Nyate. Première dame oyo ayebi aza na charisme mpe ayebi losambo asambelaka mpona mokonzi na biso mpe bote na ye eza naturel mama hume epe alombaka azwaka bato na charge azwi bana awa na bakongo mobimba atindi bango libanda bakende kotanga eza na mama moko ya kala abandaki kunda bibembe elelo mama Denise aye na likambo ya carte d'assurance assurance médicale lelo epuis aza na bongo alekaka mpe na batribune très bien mosusu oyo bawo bandeka ye yango nayoki déjà bientôt on va arrêter Shadari. Très bien. Viva so bakangi Shadari basali somo jamais dossier ya ba expert ya yani ne ba le but Shadari yondo zaka ministère de l'intérieur c'est biso explication c'est ça ale bite ezanga ite ezayo montre eza eba kalef lelo nayoki pasteur oyo bakanga na wasalaka sene na boloko akomi wo. Je demande pardon au chef de l'État. Pardon na yo bomba yango. On a posé pardon. C'est ça. Donc président Zozonga a besoin que de bien, social les alliés, congolais, classe bana bazotanga ni musale comme ka somba kaye, somele ba uniforme. Facha longole ba charge. Merci beaucoup. Moto ya kanana sana. Ekita bisikatu. Simbae. Afore sacré. Bisika nyoso ekakati. Na fari na moto kanana sana. Fire. Bona tande. Simbae. Bomba. Mukwa.